Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Et voilà, là, ça tourne déjà. Nous sommes chez BioNews Télévision, la télévision autrement. Et moi, je suis Daniel Lebika. Mesdames et messieurs, messieurs, dames, de partout, vous nous suivez avec attention soutenue. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance, merci aussi pour vos abonnements. Et ça fait quand même plaisir de savoir que vous êtes là nombreux devant vos postes téléviseurs. Petit à petit, lentement et sûrement, nous évoluons au rythme de notre rubrique, la télé-surprise, l'une de rubriques diffusées chez BioNews Télévision. Et puis ça a possibilité juste à la surprise et pas star na biso. Les lotos sali choix et pas yalité à kanda au wapi les lotos remekampe ko solo la to panzante keto sombi kisa makanisi au rythme toujours il y a ba rubrique na biso pe na kata ba rubrique na biso to na ba partie belé to na autre vie toujours na vie privée to na vie professionnelle to mekampe ko solo ngo ensemble na ba star na biso. Question pour nous de récupérer un peu de soit la dans le noir to ramenons on a ba éclaircissement. Mais avant de commencer, on va dire un grand merci à notre Dieu, lui qui nous a permis d'être là. Merci à lui et pourquoi pas aussi dire un grand merci à notre sponsor officiel. Là, c'est FBT Mi Salané, Papa Paul Fiki pour Maman Nathalie Fiki pour Balobi. Mbongo va transfert à Mbongo Salam avec sécurité. FBT Mi Salané tout s'assurer na agence Wana Bourozala destitué. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à ces grands messieurs, ces grandes dames au Bola Nabiso de partout. Question pour nous encore d'être reconnaissant dans Marabo Baosala et Salara Biso Balam Mingi. Maman Arlette Kilolo Céline anti Arlette merci et maman Irène hein Bozara Zinga Boza motivé. Maman Fifi Mafouani grâce Mafouani et ça va vraiment bien. Maman Pierrette Molinga NP pourquoi pas celle qu'on appelle la grande dame Lina Mavinga Agiskinson. Si nous parlons le même langage, avec l'équipe technique, il est derrière la caméra, il s'appelle Merlin Noua. Merci d'être là au jour d'aujourd'hui avec moi, Daniel Lebika, malgré des situations qui se présentent, mais tu es toujours là présent pour na boulot nayo. Mais le parquet, c'est rien, c'est toujours comme ça, institution, pour na Rolandé, pour na ranger ma cambouze en désordre. Voilà. Et voilà, je disais, si nous parlons le même langage avec notre équipe technique, on peut faire notre entrée. Pour tout ça, la surprise na biso et pas il y a Michelité, il y a Kanda, le lot on a peut-être vrai nom naé parce que tu as réalité à Kanda, lité à Kanda, vrai nom naé Isaka nani. To me camper, n'habite. Ah mboa rose alors ko ta rabo été. Vous comprenez naé. Donc nous on va faire notre entrée et on va essayer un peu de s'adapter à la situation comme d'hab. Il y a quelqu'un qui répond oui. On peut entrer. Hein. Bonjour. Ça va? Ok, Minga? Hein? Ça va? Tu t'appelles comment? T'as pas de nom? C'est bon. Voilà. Ça va? Pasteur Lité à Kanda est là. Pasteur Lité à Kanda. Où est bien? C'est bon. On va voir de l'autre côté. Comprenez avec les enfants. C'est toujours comme ça. On va essayer un peu de s'adapter à la situation juste pour bénéficier de l'ombre. Toc toc toc. Toc toc. Oh, bonjour pasteur. Papa Dani. Vous allez bien? Oui, ça va. Ah, je suis venu te voir. C'est une surprise pour toi et la ligne na signalo que dans jouer à la caméra dans l'œil. Mais c'est qui ton côté? Sérieux? Oui, c'est qui ton côté. Quand même, tous abattus. Ouais. Quand vous n'avez pas moto, balamoko babandi ko filmer boye, des fois ça la rappelle bien té. Quand même, il faut qu'on signaler, na yebake, non, likambo boye. Bien sûr, je savais parce que c'est notre rubrique la surprise. Il à prévenir il fallait juste la salle balamoko si vous na se présenter. Et le roi n'a que ça ça dérange pas. Ce qui a dit ngwe moto na nginga ya mbangai.
soki muyombe gauche awa sikoyo nazobima tokosala ndenge nini obima oui nazobima ah bon nazobima naza déjà pro ozomona teke naza na position ya kobima donc pasteur ngai sanga ye nakendanga c'est ça oui oyebi ke toza wapi okorapele biso place toza awa toza mpa na ngai na quartier na quartier nini toza na masina siforko nga nauti wapi yo uti wapi nauti mbinza so pasteur ningo tika pena mondimi mwa auti mbinza tala mbinza ngale malwa aeti siforko na masina après nakendanga masina yango yakingasa na suka bon tokosala ndeni kasi nayebi te nabongami nasilisi makambo nyonso okokwa bima nakende mais yo ye télé surprise na bacaméra même pas kobenga même pas kosolola na ngai télé surprise bien sûr basurprise yango bwana kosala biso ka basurprise na bacondition boye oyo eza kosambwisa mutu. Non, en fait, kosambwisa mutu te c'est juste notre rubrique tolinga tosala bastar na biso surprise totala comment est-ce que bango bavivaka et hormis même le théâtre eza na misala mosusu mpe bastar na biso baeglise star mais quand même toyebi yango te ce qu'on appelle autre vie chez BioNews Télévision. Voilà, oui tosala histoire na tala tosala histoire et on a mis non nakita terrain na meka mpe kokutana na lité ya kanda les pasteurs peut-être bandeko mpe bakobika na message et bandeko bakobika koyeba mpe comment est-ce que lité ya kanda adéroulaka comment est-ce qu'elle vivaka nayebi ke adresse echangeaki tozalaki na ndako quelque part boye adresse ko échange na moni ke tolongo na batole. Oui vraiment tokozanga te koremixe bandeko nyonso basalaki baeffort pour que tolonga na ndako atole tokóma mpe na oya brique. Pour l'instant naza nanu awa bisika oyo nazofutela tozobundabundaka na vie ndenge mwana mobali nyonso abundaka et puis nayebi ke une fois oya mpe kotala ngai une ou deux fois comme ça oya mpe kotala bon nayebi te soki mibale je crois une fois oya mpe kotala ngai tozoremixe bandeko na biso nyonso baza libana mboka mpe bao baza na mboka na biso oyo bazotika biso te oyo bazosepela kokabola ya mokie oyo baza nango na bazangi na bato baza na eloko te. nayebi te nga nazobima wana tokosala ndenge nini. Bon, en fait nga na kosadapte na nga na programme na yo na omeka kosadapte so na kokoka parce qu'il y a chaque instant mokili les autres tourner ba réalité peut changer c'est biso ne faut s'adapter na situation. Moi je dois m'adapter na situation il y a journée où il y a lilo mais quand même au ko permettre biso moi temps OK tout soit temps OK après nga na koki na nga ko accompagner yo ça va problème ezate bon nalingaka mpenza te esika nazokende osala mwa cop to mwa esika ya kayu bato mpenza badécouvrir esalaka vraiment kitoko te. Cop kayu oui donc ok répétition non tournage bon répétition parce que répétition bafutela yango mutu te na Congo awa mpe nde tosalelaka mosala tournage mpe mpo kende pa amina o moko kokoyede na tournage apeso mpe mwa quelque chose oyo kosunga ndako ekoma vraiment comment passer vraiment bon dans quel sens tout ça bato toujours vivre toko linga te vie na yo kina kotelema kana ba porte bandeko parce que bato wana to monaka na musika lokola bakonzi lokola bato to se sentaka bazana ba moyen to bosana ka pété baza pe na ba problème na bango privé du fait que bazana ba problème na bango privé to ko bando yete na ba porte bandako na bango to telemela bango lelo nazwi bandeko ba edaki ngai ba pesinga quelque chose futa garantie quelque part chanze ndako ozolela ndako atoli soki moye ebimi chaleur makasi soki malili makasi bapesi yo mwa garantie ozwi ozofutela ndako sikoyo fosko luka ya kolia oyo ekobikisa pateke eza te na pokwa so oyoki nzala okende olanda mama entele okolanda papa entele mpo asunga yo te oyo ekomi sikoyo vie privée fo nalamuki na ntongo soki par exemple émission eza te ya bato mpo seki oye briske mais bato mosusu ya baémission topesanaka rendez-vous à partir ya rendez-vous nde osalaka tosala émission. Okay. Bon si je comprends bien pasteur je voulais nous parler de votre autre vie na ngai privée. Donc votre autre vie yango ne kayu donc hormis les théâtres tu as quelque chose oui naza pe na quelque chose on asalaka na mopanzi
Encore notre rubrique Autre vie. Dans la rubrique, on a sur la télé surprise. Mais quand on vit autre vie, est-ce que c'est possible de vivre en haut? Bon. Eza penza possible te mais ndenge ozolingela komemela yango bon. Bon, pas de problème. Mais tu nous accordes même outi musika, outi mbinza. Oui, imaginez. Distance loko ezali bon. To vivre ensemble voilà. Dans ça là. Mais tu roses moi ta muki avato. Tu fan de ta namuto to tanzatante pas to kende. Ko vendre za mabeti. Tu omoni na accordé ku to telemata moi muki bo to solo là. Parce que kolobe outi mbinza natali distance en mbinza eza voyage nga na pressé fona wela temps ceux qui ont accompagné nga lokola posa nous eza ki to ça la route ensemble tout ça la route c'est pour ça na vanda na minute yo tana nga nyoso yokufa po kwa fona lia pona la malam pour ça na lia te na kwa kolia na kwa lala te parce que moyo ya mbangeza te na yambio déjà parce que ko yamba nyoso yango il est temps. Voilà mesdames et messieurs, il est là avec nous. Monsieur Salès, surprise pas naé. Les cas dans le bac, à chaque instant la terre tourne, la réalité a changé. Et les longs on a s'adapté dans la réalité à pastoralité à Cannes. Bon, vous avez compris, on a ça ici surprise, mais écoutez pas Zobima. Mais il nous a quand même permis de partager l'expérience de son parcours et tout le la autre vie. On va commencer par autre vie, avant d'entamer sa vie privée, vie professionnelle. Bon, ce n'est pas si grave. On peut commencer par autre vie. Après autre vie, on va essayer un peu évoluer petit à petit pour que baneni tokokota na maso na biso mususu to meka un peu kotambola na il nous a parlé de cailloux. Bon, je sais pas ce que habité. Mais ils ont musicaté, il faut prendre des transports de taco. Non, bon, disons que je peux pas transporter. C'est qu'il y en a qui sont quelque part. On a vu quelque chose et puis quelque part, on a vu quelque chose. Eza moi ba cérémonie belé na kati na kokopena ko pesa ba détail na ngoti parce que eza vie oyo eza dehors ya ba caméra na bino pour bino bokomi kokota ba vie na biso ti na caméra bon toutefois il y a pas à dire bon tout ça ko boni. C'est juste parce que Boza Bastar Nabiso, tout le temps les gens se posent des questions. Est-ce que Bazala Rapé Boy? Est-ce que Basala Rapé Boy? Mais non, tous ces genres de questions, il faut juste tout peu s'arraper téléspectateurs, fans Nabino. Moi, idée par rapport à mode de vie Nabino. Oui. Voilà, mode de vie, elle était à Kanda par rapport à Bomo Inaye. Et les loto vivre autre vie Nayo. Oui. Donc, toi, dans la Nengewana, Nengezala. Préféré, tous à la moins rapide parce que vie est à bongo. Conditions de vie déjà, Nengezomona déjà, c'est comme ça. Ils ont gagné peu de temps pour que ceux qui n'ont pas de manœuvre, voilà, donc. C'est bon. awa ndenge matibo basepeli ata yo mbongo alobi tozwi te tisiko
pena to pena te vena ngai. Depo kenda kina moi makaso. Senga to style sa nyonso. Olo ba te bo fanika kima bo pena ta kina moko pena. Sala ta likambo salisa. Bibo te banda ki pena pena. C'est normal pena vi. Ah, boya bolo ba te bino bo fanika kima. Ah, bo to na to site o pe to sute. Lobi tangu to meme biloko. Tozakaka. Nopotika biloko ezalaka te owa eza lowa mtongo banumonela biso bamoi makasi boye nga tu mpo na ngai dana baye na ngai deja moya kutu nasala te eza sui te so bino bosala bino bosala nga na osala sui te yo moko ndebelomema tana bangomba na mikoto biso oyutaka nano likolo bongo na yo moya matana totana so okokano tana moyo dega makasi eza bote bato balete depuis ntongo botika kemba nano amatana ngomba na ye mo ngai utu ya tanga na osala suka te abino ozalaka boso aya komo mbuye bino bozwi pusi bosimbokei neti ngai boye asala ata mbuye ngai na osalaka te na boya biso oza posa mai te toza posa la biso oza posa la biso oza posa mona tosisa tomata eza biso mona biso oza posa mona tosisa tomata ensemble biso ensemble te nga na omemango te ye moko omemango oyoka makambo aloba te ye azalaka abwana mbuye biso tokende ensemble tokende ensemble te responsable à chantier à Zawana. Comment ça passe ya ça passe ngana na mona suka na ngana kinanga za ratia logo de boya jango benda boka loko na pere ave moi za basi mane to kenda aba ngomba makasi bosi Dan kende Sauli Musa Dawidi azwaki lobiko se na linanda
bokonekanga bomoi nanga papa ebima lelo natikala libre nzambe na bomoi papa nalola nalindana nakobeta Merci je dis ata pasi bitumba eye nakolela lisusu te nakokumisa kaka nzambe de chronique Sauli busa Dawidi azwaki lobiko se na lindanda bokonekanga bomoi nanga papa ebima lelo natikala libre nzambe na bomoi papa nalola nalindana nakobeta Merci je dis ata pasi bitumba eye nakolela lisusu te nakokumisa kaka nzambe de chronique Sauli busa Dawidi azwaki lobiko se na lindanda bokonekanga bomoi nanga papa ebima lelo natikala libre nzambe na bomoi papa nalola nalindana nakobeta Merci je dis ata pasi bitumba eye nakolela lisusu te nakokumisa kaka nzambe de chronique 2022 Sauli busa Dawidi azwaki lobiko se na lindanda bokonekanga bomoi nanga papa ebima lelo natikala libre nzambe na bomoi papa nalola nalindana nakobeta Merci je dis ata pasi bitumba eye nakolela lisusu te nakokumisa kaka nzambe de chronique 2022 Prenez bien soin de vos enfants. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là toujours, comme je dis, toujours qu'on s'adapte à la situation, juste pour bénéficier de l'ombre. Moi, j'essaie un peu de m'adapter à la situation, juste pour bénéficier de l'ombre. Il y a Star Nabiso, voilà. Bon, en fait, moi, je ne savais même pas est-ce qu'il y a les caboués. Mais comme ils ont comment on va vivre les lobes, je ne sais pas. Pasta. Boni. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Qui m'est allé, non? Qui m'est allé, hein?
Caillou, Epsengani, Oui, les cailloux, Bible les chaque chose à son temps. Tous en temps à côté, tous en temps à kosambela, tous en temps à kolia, tous en temps à koloka, les temps à koloka yango. Bandeko bazotongisa bandako, bazwaka biso komba aide ya komemela bango zelu, ndetinga mutu nazwaki cop, na bengi ba master, tozozwa zelu, tozwa kotika awa. Pour que et permettre ba maçon batonga ndako kayunde yango ona yaki parce que yango ndezo sunga osomba mwa lipa n'esprit okende ko telemela ka batu eza vraiment kitoko te parce que batu wana o tozo kende telemela de vibre ba yebi déjà ba posa na biso ba yebi ke tozani eloko te to vivre pe ba vie ya passe ba yebi yango bien. Mais tout ça peut n'attendre à cause de la banque parce que banque peut passer dans ma botte na bango baza pe na ba famille na bango nde yango moni bon na ba ki na yo ke zonga ata prochainement mais yo lobité autre vie sur autre vie lobaki yango. Voilà, donc nous sommes dans notre autre vie de la star Lité Kanda ou appelez-le pour vivre autre vie na yo. Donc, ça, quand on mesana au salakango suivant, ça parce que quand on bimi maman boye pour nous comment info vous na salam. Bon, disons moni du fait que ce qui douleur et l'équipe makasi to peut passer l'équipe ils ont réalisé sous moment à occuper les sous qui est musala. Moni ba milliers au bisu toza ba quartier za non peneza trop chantier. Batu bazo tonga du fait que batu bazo tonga le quoi peut toza ba milieu eza reculé ba copie penza boy ya stable ba copie eza pena stable eza te. Bon par exemple na vandi banda tongo tipo quoi na sale le côté même ata 10 francs oyo naza na ngote na poche na olia ndenge nini c'est que naza obligé na moni kopo baninga bayaya bazo sala ba jeune bazo sala ngai pe bon na moni ke na place na vanda boy na sala na nga tango nazo ata quand même mo muke wana na chapata na poche esunga nga ata na mwa mai esunga nga ata na mwa nguba ata na mwa lipa ata na mwa loso ça bien parce que Bible les olo bana biso la chair est faible. Donc ils ont vu oyo peut-être ça la caillou ni ça la. Maintenant si nous pouvons parler de revenus. Buganyande ni ngosali bongo moye nga mutu ebeti hein. Ah. Bon to gagner kaka hein. O esengi ka o gagner hein. Obilo mususu za pena. On a pris mon quoi exact ezaka que par rapport ningo yo kana client. Bon. Ndenge yebana eza na prix fixe hein. Na valeur ya mboka na ya mbongo na biso nde to mema pousse moko longwa na ngoti kuna eza na valeur ya 4000 francs. 4000 wana eza lokwa na valeur ya $2 après peu à 0.5 2,05 ça dit to chaka $2 nde na tour moko wana to kaboli na ba master to kabola lokwa tuza 4 to kaboli 1000 to sali susu bongo 1000 to kitili su to 1000 ça dit beaucoup ça ta dit tout et permettre à moins 5000 francs aux zones dans mon palais et qu'on soulager quand même. Ça dérange et c'est la grosse Sony je sais pas parce que bon en fait moi je prends le temps de t'analyser et ça la rend moins Sony ça la rend moins pas si tu es reconnu tu te retrouves encore dans ba cop mo ya ba caillou mo aboyer. Bon eza pena Sony makasi hein. So ba ko lokate. Bon attendez tout ça là wana mona batu bazobele le même tina nzela pasteur Lité Akanda pasteur. Bon soko équipe batu Sony olali nzala hein. Soko équipe batu Sony ki olali pena nzala boza pena Sony bon déjà de vie
vie oyo tozovivre vie oyo tozomene lelo bato bazovivre plus na barelation aza na barelation ya bato na ye moko boye oyo basungaka ye de vie bato bayebi ngai me barelation rapproché boye naza nango mpenza te meme bakonzi ya mboka de vie bayebi ngai bayokaka ngai mpe bayebi mosala nasalaka me kozwa mpenza temps ya kosolola na bango meme kokende osenga bango aide parce que na mosala oyo nga lelo ndenge naza reconni na mboka Pasteur Lete ya Kanda naza moto oyo tanto nasala kayume ya bamodele oyo te mais lokola nazondima kosala ya boye eza ke defi boye bafond mpenza ya kodebrie nango mpenza eza te nakolinga mpe te ke nalala nzala lokola nzoto eza mo makasi tosala me eza soni me soki otie soni olali nzala nde yango ya mo boye olongoli soni okoti mo esprit liboso kuna nda osala ngo nazwi mpe na chapeau nakitisi tiani elongi mpo bato bamonanga te me na yo comprendre ke naosala nange eloo te se mie nazala nanga kaka polele boye mpo obombama ti wapi omesani nango pour l'instant na mesani nano pour le moment na meseni pour le moment na meseni et tu peux dire ça va quand même par rapport à Kayu yango ils ont rapporté quand même quelque chose ou ils ont aidé bon ekoka mpenza kosombela mba te ekoka mpenza kosomba sapato te ekoka mpe kosomba ndako ya kolala te ekoka mpe kosomba mutuka te me ezosunga na libumu parce que eloko edérangeaka biso na vie ya moto eza kolia so olie ozwima makasi otamboli nga asala mingi mosala oganga na koganga wana soki olia bien te okobela ndeti boye naza mpe déjà prêt ya kobela nde omonaka artiste abeli akomi kosenga lisungi po vie yango nde yango mais vie yango yebisa biso nano Lete ya Kanda abala aza na mwasi aza na bana tu vis comment na foyer bon oza foyer na yo foyer mpenza eza te pour l'instant naza nga moko nabali te naza nano célibataire nazobundana nao na vie soki nzambe asungi parce que kobala eza projet kobala mpe kosala engagement na motu c'est tout un avenir eza avenir momba bosali alliance ndeti na mosala naza na nga moko mais ta niveau na okemba botango nazwa esu mwana bato ya mwasi mpe ntango tokobota bana surtout mais si on arrivait mpe ke oluli mwasi osepeli na mwasi en tant que pasteur bon je sais pas et combien là oui toza bato nzambe ndenge asali biso soki olobi ozolola te seke oza mokufi de vie boye atanga moko kolula nanu te me nayoki meme posa libala nayoki meme posa ya kozala mpe na mwasi ndako moko tokotaka mpe ndako moko tobimaka mpe ndako moko nayebisi kutu nzambe ngabi nzambe vi yango ezokende na balolenge ya boye mpo nabala mokolo nini nabota na age nini mpo mwana mpe esenga mpe kobota ye kame mwa nzoto eza makasi mwasi mpe kobala ye mpe nzoto eza makasi mpo avenir ezalaka molai soki bokufi te mpona epermettre yo oedike mwana fo nzoto ezala makasi oedike mpe mwasi fo nzoto ezala makasi bon nyonso wana ezosuka kaka na baposa na motema bon devi boye nyonso eza makambo ya koloba te bo mpo otuni etinda osumuka pasteur bon nakosumuka mpenza te mais consciemment oyebi ke osumuki mpe mingi oui consciemment nasumuki na kolula bible eza claire ezoloba ngo wuta moye ekende olala oyo alobi ete asumuki te bosolo kati na ye eza te nasumuki bon kosenga kaka nzambe bolimbisi nzambe akompagne avenir na biso
mpo nayebi ete moment oyo ezalaka mpasi ekomi makasi eza moment oyo nzambe na biso aninga mimonisa ke aza nzambe. Pita mwa lisolo moke lite ya kanda na kombo na ye normal eza rare. Kombo nini oyo tata na mama baboti yo betela mwa lisolo. Merci. Kombo oyo tata na nga na mama na nga baboteli nga bapesi ngai non na ngai eza Madiadia. Poste no na ngai eza Masiela. Prénom na nga eza Aimé. Aimé. Oui. OK. Donc pasteur Aimé. Non. Batu bayebi mingi pasteur lite ya kanda. Batu bayebi Aimé te. Aimé pene yebani te eza ba kombo eza secret. Bon, batu ebele pe bazanga na posa bayeba ngo atukaka lite ya kanda. Kombo na ye penza kombo na ye o penza kombo na nga yango wana Aimé. Voilà. Donc kombo na yo Aimé lite ya kanda. Maintenant comment t'es inspiré ya koma lite ya kanda? C'était comment? Motivation de nani? Directement parce que les gens me posent des questions. Dan, il y a des choses. Une fois bon nga yul nga obetanga mbata. Est-ce que le pasteur là c'est un vrai pasteur? Dis-nous un peu, yebisa bisono to eba pour nga pe na iba na ngate. Yebisa bisono liti ya kanda. Merci. Naza éducateur ya mas. Naza pe pasteur. Pasteur, comédien. Comédien, pasteur. C'est-à-dire, na kati ya théâtre, tant qu'éducateur à mas, Nzambe apesi vocation ya kosalela ye kaka na nzela kaka ya musala wana. C'est-à-dire, théâtre eza lokola pont. Na nzela ya musala wana, na lekela pe, na message oyo Nzambe atie kati na ngai. C'est-à-dire, ndenge toza na Congo awa, moko na moko aza na ndenge ayambela message na ye. Mosusu ayambela message na ye, toli ya pete. Mosusu ayamba message na ye, tant que évangéliste. Mosusu archipac. Mosusu archibishop. Mosusu prophète de la nation. Yaza pona makambo etali nation. C'est-à-dire moko na moko azwa message na modèle na ye, ngai pe Nzambe asalanga ngolu, nazwa message tant que pasteur lite ya kanda. Maseke leki mingi, buzobe leki to, pasi leki makasi, esengeli moko na moko a se révolter esika zali. Ndengai pe lite ya kanda na telemi avec Fox koloba place mabe ezali. C'est-à-dire eza mboka na ngai, eza mabela ba koko na ngai, eza bisika na ngai. Naza na droit fona loba o na moni ezo marché te. O na moni ezo kende clair te fona loba. Nde yango toza wana ka plus ko telemela ba anti-valeur. Makambo eza kitoko te, ezo détruit peuple congolais, ezo détruit peuple de Dieu, ezo détruit mwana na Nzambe. Lokola na baloyembo, lokola na bilea kolia, lokola na ba formol, lokola na ba mwasa ninga koma mobali, lokola mobala ninga koma mwasa. Excuse, c'est-à-dire na ba changement ya makambo lolenge Nzambe asalelango. Ko telemela nyonso ya mabe, ko bimisa mutu nyama, muselekete, ligorodo na nzoto. Batu bazobeta maboko, batu babengi yango miracle. Nzoki eza yango te, yango lite ya kanda ye wana. Justement pona ko tomboka ko silikela oni suzo pesa Nzambe lokumu te. Voilà, ko silika ko telemela nyonso oyo ezopesa Nzambe lokumu te. Lembi pe na makasi na lembi. Tout ça là tout silisa pona lembi vraiment. Je suis vraiment fatigué. Moni ko uta na pusu wana ti place tutiki 3 km. Eza chose facile te soza mobali to osala ngo te na boyi na ngana cha bachoko na lata ba veste ya kitoko na bana kosa kosa bana batu ya basi momaki na zani eloko te. Pasteur yono kosa mwana mo ta mwasi. Non. De vie boy na kosa te. Vous avez déjà une relation moi amoureuse quelque part. Vous savez déjà. Bon, na sali penza ba relation mo ibele mais aussi mbaté par rapport à makoki. Moni lelo mwasi akomi basi pe bakoma yele bovandi pe moi inane eza ebele c'est que boyebani
ça l'a fait quand même moi quelque chose na famille à moi si attends moi présentation lobi pe obimi pe obali ndenge to mona ba mabala bande ko mususu esalamaka biso ekomela biso kala lokwa ndeti na bandoto na ba rêve ozomona sikoyo na ba relation wana amoureuse ozomona ke mutu amoni bosali 2 ans 3 ans ozana mbongo te ozana lupango te ozana mutuka te parce que lelo mutu nyonso akomi na posa ye pe bamona ye bon na taille déjà ça va hein? Kotala pe bona na taille ya bien kotala pe bona za pe mobali na za pe mbinga so pe na lati na telemi bato bamona ke oui mobali yo wana atelemi alati pe kitoko sikoyo moi si pas otala bosali 2 ans bosali 3 ans bosali pe 4 ans même pas koloba ke maman zwa lettre oyo kendo tika na famille na bino na ya pe atako bimo omoni te ke relation amoureuse wani kokatana ebele pe babotoli biso basi na mboko kaka mwasi akimi nga ndenge ni bon disons na koloba babotoli nga te mbisa alandaka esika mai ezotyole mwasi atali mobali oyo naza na ye mpo nazwa ata $2 oyo apamba $3 ezwaka biso ata 6 mois siko akute na mobali moko boye ya bafamille ya likolo mpo nga napesaka exemple bona alobaka ndeko na nga mon frère ma sœur so okutana na famille oyo okuti quelque chose ezali kolala bien mwa difre ezali fo okumisa nzambe biso oza bato tokuta babiloko wana te banda kodebriller titi lobi nango yakoma moto et puis vie eza molili eyebanaka te est-ce que nakokoma mutu to naza déjà mutu est-ce que nakozwa ndenge baninga bazwa to nakozwa te entre parenthèses po eza mpena bamisu toyebi bango même na mosala oyo ya carrière artistique ya bavie ya basuccès boye asali succès ya makasi asomba lupango te asomba mutuka te asomba ndako te akufi mpe kutu ebembi na ye mpe bakundi ye ya kokunda eyoki mpe na soni ozomona biloko yango basi bazokima biso bazoboya biso parce que toza na eloko te mwasi na temps oyo basi bakomi trop luxier mwasi wana mposa aza na telefone ya bien na loboko mwasi wana mposa aza na suki ya bien baplante lelo tokomi na baplante ya $100 $120 $200 mwasi alingi mpe ozwi mpe bokoti mpe na mutuka bobeti mpe mwatu boke mpe kinkole bole maboke bobeti mpe mwatu bole mpe mwa soso peut-être na matonge to mpe na banda to mpe na victoire to mpe na ville omemie mpe na boîte moko bien bovandi de vie ke basi mpe balingi ndenge wana parce que mwasi lelo mpe bakomi très très prudent po ebele basali mpe basi bavandi bozalaki na moment ya mpiaka bovandaki bien na mwasi okomi na mbongo obalukeli mwasi wana ndenge bacollègue na biso ebele basalaka basi batindeli mwasi atindeli mbongo asali nyonso mobali akomi na poto azongeli mwa sheri na ye moko ya kala to mwasi na ye moko babandaka na ye vi to mwasi na ye akenda liboso mais olakomela ata na palais ya motu abengisaki bavanda ata mwa temps babongisa mpe ata venir akomeli wana ata akomeli kote mosusu ndomoni basi mpe bakomi na bango mayele akolinga ata bana kosipote pasi mpo ayebi motema na yo te motema na yo peut-être ozosipote mwana bato oza na eloko te lobi ntango okóma na eloko obalukeli mwana bato nde motu nyonso na temps oyo vraiment baza mayele makasi yango wana ingénieur omati merci père nasepeli donc continue na biso mais pasteur est-ce que bamateya na yo oyo ya nango ya kanda est-ce que tu penses que kotaka bato mpe basizisaka yango mpe esalaka quelque chose vraiment mateya na ngai ede bato ebele na mboka na nation congolaise mateya na ngai esungi mpenza bato ebele pamba te mbongo ebele oyo tokotisi na babutiki ya mindele oyo tokotisi na babutiki na bango mbongo na biso moko tozobimisa yango pour que lobi edétruire biso mbongo na biso toke kopesa na bapharmacie po edétruire biso
c'est-à-dire peuple azalaki bleu azalaki flou, c'est-à-dire arrivé na ngai même na basali ya nzambe lelo bakomi très très prudent papa na vanda boye natalaka libota na nzambo nazo sola na bango. Même basali ya nzambe lelo bakomi très prudent, bakomi kobanga tokeba na biteya te ya kanda aye azana biso azo contrôler biloko nini otozo sala obotama mwindu tikala mwindu mwindu on nzamba apesi yo nzamba aza zoba te pamba te mundele akokoka kokoma lokola ngai na yo te me ngai na yo tokokoka kokoma lokola ye parce que baproduit ezali oyo esala même Michael Jackson akoma na eta na bango. C'est-à-dire faut koyeba ete loposo oyo nzambe apesa biso ezokute cher po mutu akoma yango po mutu amisala yango eza facilité. Basali ya nzambe lelo bazwi temps ebele ya komanipuler peuple, bazwi temps ebele ya kofaiblir peuple na baventure na bacomédie. Lelo oyo tovanda tomituna bakestion to réfléchir église ya Congo nini oyo sali na mboka, nini oyo pesi mboka na yo opesi mboka nini. Lelo poto mona mosali ya nzambe wana za munene aza na nzamba solo foto mona batu ko bana na kati église tina libanda batu wana nyonso o batondi wana papa na lobaka boye na mutu akomi na ba église ndenge lelo to loba yango ke to pesa exemple ya ba pasteur Mukuna, to pesa exemple ya ba pasteur Mutombo aza na église munene na limete aza pe na ba cellule ebele na mboka mais defi boye et apporter le côté na mboka sikoyo beglise wana nyonso oyebi ke soki ezalaki même ba boulangerie mapa oyebi ke ningaki apporter quelque chose na mboka, ningaki apporter quelque chose na mboka. Oui. Lelo église esungi biso te ememeli biso le côté na mboka et komi lokola place oyo evandi mpona kokabola mabota et komi place oyo lelo oyo komona mutu azwa déception na kati église, mutu azwi déception pa basanza me papa kene na poto bato ebele bazobenga basambela lisusu te pasteur bango batia motema a décevoir bango nyonso bato na poto balingi susu vi ya binzambe te baye ko comprendre que distraction obo otia kuna na mboka boningi bomemela bango lisusu kuna libanda ndozo mona baso tomboka tout moment parce que balingi avant bango batika ko tomboka ba mona changement et pas na bandeko na bango. Voilà. Bah, mon changement, il peut bande Bango, mesdames et messieurs, nous évoluons toujours petit à petit, lentement dans notre rubrique La surprise. Et comprenez, nous sommes avec le pasteur Lité Akamba, Kanda, le pasteur Joël Nengatukuluba. Mais comment vous avez combo colonie? Bon, combo nangai, ils en ont Congo. Ils en ont Congo. Eza pe kombo yo eza pe na bandeko na biso ya Équateur balobo. Ah, okay. Parce que maman aza 50%, maman aza mu Congo, papa aza mutaba Équateur. Équateur, OK. Maman mu Congo muyombe. Mu Congo te yaza Mumbata. Mumbata. OK. OK. Bobutami na famille combien de personnes? Oui, tobutami 7 personnes. Tobutami 3 filles, 4 garçons. Donnez-moi les bosso. Nangaza 5e. Ah, avant-dernière. Oui. OK. Bande comme sou baza na mboka, baza libanda mboka. Baza pika na mboka, mibale baza na Angola. Onyo soto tikali toza. OK, maman papa baza toujours en vie. Oui, baza toujours en vie. Tozo continuer ka ko souffrir na bango ensemble. OK. Poto kuti passe pa na bango. Pe biso tozo meka mwa muke ko bunda. Poto longola passe yango malgré ba difficulté za mais tozo bunda kaka nyonso moni na salu ezaka pona osunga peka bango bango pe bazwa mwa lipa kolia pour songa na liste ke bango ba lepo bango baza déjà bato bazo sala lisusu te baza bato ici bakoli banzo to elembi bazwi déjà ba retraite
malgré basu ba retraite. Toujours à Kinshasa? Ah. Oui, toujours en Kinshasa. Ok. Vous êtes natif ya Masina? Bon, né grandi à Kingasani, mais Masina ezaka ka kufutela. Ah, ok. Donc Kingasani pena makambo na yo. Mabele. Pour na botami na Kingasani, na koli na Kingasani. Ntango na moni ke lupango ya famille ezo permettre penza lisusu te. Bon, mingi eza kombo. Kombo otomemi na mboka otala te. Kokota ndako moko na bandeko ya basi na mibali kobima na bango ezosala penza kilo te. C'est mieux na se camoufler quelque part. De yango na sala mwa camouflage na ndenge ya mwa koto masina, mais de temps à autre na za kana pe kuna na kota la pe famille. Ok. Mais quand même tu as fait tes études na Kinshasa. Où tu Kinshasa to? Na Kinshasa. Ah, ok. Na botami na Kinshasa. Études nini? Nyonso na Kinshasa. Bon, je suis D6 seulement. Hein? Ah, D6. Ok. Mécanique. Ah, ok, mécanique générale. Bien. Et directement, du coup, tu te retrouves dans le théâtre. C'était comment? Inspiration. Eza tokoloba, eza vocation. Vocation. O muta bota makanango. Monde to bota mi bonne vie. Yo peut tanto oyebaka te que oza journaliste. Mais le loza journaliste moko reconnu. Batnyoso Daniel, c'est comme ça. Eza vocation. Ça dit mon suivi, eza na ba surprise musu ya kolanda biso na kimukolo. Mais carrière artistique na banyango mwana muke. Mukie nazokola nango. Si lelo nzamba isiko kopesa nga lisusu abaksi susu eloko asika lité ya kanda. OK. Lité ya kanda était tu es inspiré par rapport à makambo dans ce jeu les canaux mais ma message moko à la lourd ba tu vas comprendre et tu es convaincu toi-même que non ba tu peux ba comprendre mais ba tu bazo changer. Tu peux dire aujourd'hui oui au théâtre? Moi je dirais non parce que tu te retrouves na pop mo boy caillou et déranger nga. Bon. Moi je dis selon moi. Moi selon moi je dis lobby na théâtre. Tu peux dire oui aujourd'hui. Théâtre dans le bon et servi quand même. Mais moi si c'était moi dans le part non parce que servi tu te retrouves na cop moi je nga moko personnellement il dérange nga moké. Bon wana nous en a raison. Franchement na péché pena raison parce que na théâtre on se retrouver ndengeni. On a producteur, on a sponsor, on a même na talent où ils permettre parce que na ça la comédie musicale. Na ça la comédie musicale, so ko chelinga ba podium, o chelinga ba instrument, ba guitare, nyonso puis ko ba comédie moko boya kitoko makasi. Na ça la comédie musicale, producteur azate, sponsor azate, ba manager pena ya makasi penza ba ko soutenir yo, ba zate bon. C'est que faut na se retrouver na kayu. Pour même une minute où ata collègue nanga moko artiste abengi ngai na aider na musala na suka nango pesa nga peka iloka malonga te alo baka master yo be mukolo bengi sangai nga pe na koya c'est que na art toujours se retrouver te. Donc si je comprends bien na ba tournage les affaires ali kelemba. Oui eza mingi comme sous forme ali kelemba. OK donc yo aider muninga pe lobi ko aider yo mais ko aider ka ko sufutela ta transport au sommet ata moi J Amélie. Donc mokoni no somba soki nini na mbongo si ça se passe comme ça. Bon. C'est-à-dire kotala boye déjà shit eza makasi. Pour na ko remonter eza vraiment facile. Et surtout que so yo pozo za production te. Muninga ka mtawa za benga yo ndozela ti mukolo za production. Pasi nde yango wana ndeza pasi ya makasi. Bon, qu'on se retrouve vraiment dans musala ngo ezate de éviter ce qui peut-être mboka ndako reconnaître biso par rapport à musala oyo biso toujours ça et puis par rapport à combo toza parce toza ba bundeli ya mboka soko vandi otali pende o comprendre non lité akanda un véritable éducateur à masse vraiment bundeli ya mboka na bato pena ba yebi makambo o batangi o ba yebi surtout plus bato baza libanda o ba comprendre vraiment réalité ba lo baté lité akanda un véritable humoriste véritable artiste vraiment véritable pasteur yewana. Voilà. Lité akanda s'il faut recommencer tu préfères toujours entrer dans le théâtre surtout to banderane ti mon kilo vous préférez? Bon d'abord
Ce qui peut-être ozomona te ke faut tout na ngai est tout bandela mokili tant to bandela ngo Congo ko zala kabwe pour so Congo ezala kabwe eloko liboso na lingana ntena botama na Congo parce que Congo souffre nga makasi de vie banana botama tina koli grand garçon le kola ngai boye plus de 30 ans non na simba $1000 boyete ya nga moko $1000 o bato musu ba okena ngo aliengo lilo asilisi yango lelo ali tanto 5000 mbongo na nga nazoka ba 15 milliards ebungi nabi ti ezobunga bakokweyisa ata 1000 te nga na lokota nazoka ba 15 milliards ebungi me ngai kolomboka mwana mboka ne grandi na Congo na Kinshasa na simba na milité c'est-à-dire théâtre eza bien eyebanisinga lelo na yo ekotisinga même na ndako bakonzi oyo nanu tosolola te epesinga bavaleur na musika me na pembeni so moto ayeboye ya aucune valeur moto so aya talika modèle azolalela modèle azolamukela na faso azolela papa nazokosa yo te nga naza na docteur privé te oyo alandela même santé na ngai Avocat. Avocat azate na ofuteni azate na ofuteni tango wana moto faut futaka ye opesa ye quelque chose ou bien mboka azofutela ngai bato wana bazate c'est-à-dire naza prêt mpona kokufa mais soki tozobatelama c'est toujours Dieu nzambe ni moto azobatela biso na bavi mosu eza secret bato ebele bona koloba ebele balingaka koloba te babomba na bango salite na bango babomba na bango soni na bango tant que oza mwana mboka obomba soni na opona ni obomba salite pona ni na préféraka pena bato bamona ngai ndenge naza pe ndenge na vivaka elo nga na préféraka soki naza bien bato bamona ngai ke elite akanda azalaka bien aza na vie ya bien eza te nde bato mosusu bakimaka so bacomprendre ke na vie ya bien bandoki baolianga non moi je suis pas là ngai nalingaka ndenge nazali ndenge mpe bato bamonelanga. Voilà, merci beaucoup Pasteur Lité à continuer parce que vous appelez dans ça na Caillou, on va juste te libérer. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va clôturer, mesdames et messieurs. Comprenez, nous sommes chez Autre Vie avec le pasteur Lité Akanda de son vrai nom jeune, hein? Aimé. Pasteur Lité Akanda. Tout comme nous sommes presque na souka. Est-ce qu'on peut répondre par vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui. Ce qui est na tuni likambo, c'est faux ou vrai? Non, il n'y a pas de problème. Ce qui est vrai, non, c'est vrai. Ce qui est faux, non, c'est faux. Vrai ou faux, pasteur Lité Akanda, on s'inspira par pasteur Lité Apete? Faux. Vrai ou faux, pasteur Lité Akanda, on garder ma bonne relation avec le pasteur Jean-Paul Mayat de la foi? Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Lité Akanda, vous gardez toujours de bons souvenirs et pas à pasteur de la foi? Faux. Il n'y a pas de bons souvenirs? Il y a toujours que des mauvais souvenirs. Pas à pasteur de la foi? Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, vous ne gardez pas de bonnes relations avec pasteur de la foi? Non, il y a des bonnes relations, mais il y a des mauvais souvenirs. Bonnes relations, mais tout ça toujours na mauvais souvenirs, quoi. Donc si je comprends bien... mauvais souvenir, et ça dit à quoi? Non, attends, si je comprends bien, vous gardez de bonnes relations, bonnes relations, oui. Mais il y a trop de mauvais souvenirs. Trop de mauvais souvenirs. Comment ça? Parce que eza nzela oyo toye kokabwana ya pambwami ya kena mopanzi nga pe na ke mopanzi biso lelo bana tozozwa temps ebele ya kotémoigner bapapa na biso bisika nyonso tozokende
tala papa na ngai boye, tala papa na ngai boye. Mais ba papa na biso bazozwa te ya kotémoigner biso te. Lokola bango bazo témoigner biso te. Epai ya bano bazwi ya sika pembeni na bango, biso tozokoma bambuma mabe. Tozokoma batu moko boye ya mabe bandoki ba satana. Parce que nga na betaka lisolo non, papa na ngai tozalaki bien, a formé nga kitoko, papa na nga tolala na même na bandako esila te, tolala na ye balibanda, tolia na même biloko oyo koko batu bakoko lia te. Mais tolia na ye tokabola na ye lipa ensemble, tokabola na ye elamba ensemble, tokatia ne ba maya banjili, tozonga ne ba iner bandako. Mais faut siko ba papa na biso ba informaka bano ba ye pembeni na bango. Omoni mwana wana bosakana na ye te. Wana za mwana na ngai. Mwana na nga wana to souffrir na ye. Mwana na nga wana to lali ne balibanda. Mwana na nga wana a soutenir ministère na nga, carrière na ngai. Azwa likanisité ko tshela nga poison, azwa likanisité ya ko boma ngai, azwa likanisa mabete, c'est-à-dire vignonso ya pasi. Pasteur, ça prouve que tu as beaucoup de regrets. On a regret belé. Oui, naza pena na regret belé parce que nga ya témoigner papa. Mais papa oza en train de témoigner ngai te. Azoluka ngai nde babimisa nga ndoki. Ngai nde na bima mwana mabe. Mingi eza bato ba ye pembeni na esika. Faut ba réfléchir, faut ba kanisa. Avant ko finga, avant ko loba mabe pona lité ya kanda faut yeba. Vraiment, Ça fait mal. oui, ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que tu as eu déjà le temps de approcher le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi ou expliquer papa, regarde le cas. Et tu es chrétien, il est chrétien aussi. Et pourquoi pas pour ça, là, cet affrontement-là, vous se réconcilier dans les bords. Papa, regarde, on a moi na kindaki. Surtout betata li solo enfant produit. Ningi zaki li solo ko solo na papa non. Même pas qu'on a pas mais ko soigner moi ma bewa H de guerre là ko tiens on a ça. Bon, Bible zolo ba chaque chose à son temps. Ce qui t'a permettre que tu salango. Mais pour l'instant, tu me permettre de quand même, ils aident bien. Oui, ils aident bien. Ils aident moi qui toko parce que moi, je suis papa. Papa ba solo là. Mais les lopes tout ça na ba voix belé, il y a quoi expliquer pe papa même na ba télévision boye. Il y a ça ta télévision, on appelle ta télévision. Ici, il faut dire un mot dans notre caméra pour dire la pasteur de la foi Jean-Paul Mayata ko ebsenini en tant que papa na. Oui, merci. Wana za papa. Yenda ebinzela, yenda mona mo liboso. Oto saliza nzela bango balaksi biso. Mingi to kosenga na papa. Moi ko expliquer bano baza pembeni. Même na bakati ya mituka et comment pena omati mutu mo boazo fiotola yo. O comprendre que mutu zo fiotola ngai aza fanatique ya papa. Assemblée na église ya papa ndazo fiotola ngai. Donc vous voulez dire que croyant fidèle nion sur l'église il y a pasteur de la foi bazaka contre eux. Oui, tous les fidèles. D'accord na yote. D'accord na ngate tous les fidèles bana nyonso mona na ba baza libanda na ba baza na kati église na ba bafanda ka libanda ezata na mutu mota betela nga maboko. Bazo message mabe. Atoza message mabe fo yebake mwana o azandi papa wana mutaboti ye ndenge yo bota mipana ndenga pena bota mipana ye. Zamba pambola mumbu na Nzambe bisika zali ba bonne chose na mosala na Nzambe papa na biso to pesie ba mbote sika za quoi. Merci. Et s'il faut retenir quelque chose chez le pasteur Lité Akanda, pour retenir Lilo, les téléspectateurs Bionus Baota la biso, surtout il faut retenir quelque chose, il y a particularité. Et pas il y a Lité Akanda, mais c'est aimé. Tu peux retenir. Bon, peut-être moi l'ité, hein, autoko retenir. Trouble mon ko ekoti na minute on mboka. Ah, je suis vraiment fatigué. Nzale betinga makasi. Soufflez-en mon moquet. Qui pena makasi. On a ko papolela ngo penza batu bibia surtout l'église. Na ko beta batolo lengo na papolo na nyati yo. Na kwesi yo okota to hôpital. Boniko e komini nyango. Banani babebisi miziki. Ba musicien ya lelo
babebisi musique. Tangu bazalaka bilongi mabe, eloko ezolekela ngai yango wana. Tangu bazalaki bilongi mabe, bazalaka na eloko te, bayembaka banzembo ya kitoko. Lokola, Balor Mbongo, Marie Misambo Esakenda, ba Denis Ngonde, ba José Nzita, ba Matou Samuel, tangu bazalaka na bilongi ya mabe, ba betaka ba nzembo ya kitoko. Oyoki message ya nzembo, osepeli, otali même image nango na télévision, okumisi nzambe. Wana tangu bazalaki bilongi ya mabe, wuta bakoma bilongi kitoko, bapakoli mafuta bakomi pembe, mituka ya kitoko etelemi na libanda, batongi bandaku, mbongo ebomi bango inspiration. Eloko na ko papolela penza batu biebe surtout na kati église. Mbongo yeko boma inspiration, kitoko ya beauté to pe ya nzoto yeko bomela bango inspiration. Lelo bakomi kitoko. Ngana kanisa ki ndenge bakomi kitoko, bakomi kolata malamu. Bakosala la biso pe banzembo ya kitoko ya malamu. Kasi bazoko kalisusu kosala banzembo ya malamu te. Yoka miziki chrétienne ya tango wakala. Ebele ya bato bayaki koyoka liloba na Yesue, misusu ba uta na bango misika. Mokonzi ya sinagoge mosusu ayaki mpona kobenga Yesue. Eke mwana nanga akufi na ndako na tiki ebembe. Mai na misu ezali kobima. Yesu atali kaka kondima na ye, ayebisi yete mwana na yo alali ya kufite. Likambo ya koka mwana miso ya ba pharisien. Yekende Yesu akende mpona kotala ebembe ya mwana. Akutaki ndako bato batondi ebele. Bazali mpona kokunda Yesu atombolaki miso na ye likolo. Ayebisaki tata na ye ete kumisa mwana na yo awa, mwana na yo kumisa yo awa na se. Na kombo na Yesue mwana ngo atelemi. Na kombo na Yesue mwana bandi koloba. Tala na kombo na Yesue mwana bandi kotambola. Sango na Yesu ekendeki mosika na kati ya ba pharisien. Mwasi mosusu ayaki sima na Yesue na pasi. Azalaki na maladi ya makila kobima. Mvula zomi na mibale. Biloko nyonso esila ye na kokabela banganga kisi. Fami na ye balemba ye. Bamibale pe basundola ye. Bapastere balemba ye na kobondela butu na moi. Ya yondako na suka ya mboka moteme tonda na susi. Loboko na litama ye. Okoyoka nzembu wane ya bamizise chrétien ya kala. Mutu azolela maya misu ezotanga. Tala sikoyo miziki chrétienne ya lelo isika bakomi kitoko. Bolingo ndanga soro no de gege. Oyoki miziki ya un fou de Jésus. Ya un fou de Jésus. C'est dit batama boma na kati église. Ozomona esika miziki ya nzambe kufi. Oto yebaki te kala. Tala siko miziki ya bapayen. Oto yebaki ya kala. Lokola bailo kanto. Angai mama e. Kombo ya eme na yo kaka se na sango. Bolingo na mosika nzoka. Singa lokola ye katana. Ekatana e. Libala o libala. Tuna sango mama. Tuna sango basopela yonde masolo. Bakulutu babala kala bayebi nde makambo. Nzembu wane ezalaki ya tango akala. Soki ezobeta papa mama bana bakovanda kimia mutako kima azate. Metala bosoto ekotele bisolo na mboka. Lelo okomatanga. Lelo okomatanga. Kotisa bimisa. Ekopasuka nango te. Chuba. Ekopasuka nango te. Toko longo la bilamba. Toko pepa likolo. Libosu epeli moto. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Malgré une surprise, ce n'était pas au rendez-vous, mais quand même, on s'est adapté à la situation. Courage à toi, le pasteur. Nous sommes de cœur avec toi parce que c'est pas facile. Hein, c'est pas facile
de te mettre comme ça à cœur ouvert. Il y a Oloba, il y a un peu sa biso tantôt même Billy mais tu nous as permis, merci à vous. S'il faut dire un mot pour nos téléspectateurs, pour nous Bio News Télévision Daniel Lubika, est-ce que pour le jour d'aujourd'hui, pour te séparer na yo Kolobanini puis rapidement après j'aurai encore une question à te poser après tout Kabwana te betaliso monsieur au Hollanda. Merci. Numéro est plus 243 89 78 37 29. Plus 243 89 78 37 29. Si vous avez WhatsApp, tu peux répondre. Si vous avez même un téléphone normal, tu peux répondre. Téléphone, tu peux répondre. Jeune millionnaire de fils Masevo. Tour du monde, appellation bien contrôlée. Na Katal. Il y a Londres, de fils Masevo. Na boka rappel sous Patrick de Panama Boimbo, papa na China. Kuna na Paris, il est pas parmi bato mbongo ebele na niveau ya Libana mboka. Ça dit des fils Masevo na boka qui tour du monde appellation bien contrôlée. Il y a zo contrôler même ba poche na ngai. Soka moni loko ezate azumwanda mbwasa nini abwa kelinga. Aotiko na ba condition alongolo. Bon, azape na famille na ye, azape na vie na ye, azape na ba programme na ye. Pour muto salisa yo pe za chose facile te hein. Ba kombo pe otozobwaka ba tuzape ba surnom. Isa lokwa ngana botem na kombo ya aimé mais surnom nangeza pasteur lité ya kanda. Ça dit toko ko ba charge pété to latisa bango. Bango ba yebi nini ba ko sunga biso chaque chose a son temps. Ça dit tozo luka nzamba sunga to lala na condition malamu, to liape malamu, to bima pe na mituka, to tambola pende baningana so batambolaka, lolenge ba star mboka nyoso bazali ozomona. Lelo vi nangezo betela kake zo betate. Mais tant on a kokufa kake ko beta et comme même ba image comme koleka tina TV5 parce que ngane na zabwe même mindele ba yebi ngai. Même mindele ya libali bana mboka partout. Monde atene ngo mon lité akanda papa ko zwaka mukiete lité akanda ozomona monde entier. Batu ba yebi nazana ndeko moka uta ko binga na France abi mindele ba yeba vandi ba yeko luka ye a interpréter makamni ni ngana lobaka comme on a yeza Aristote Kitambala même mindele bazo luka ye pour interpréter makamni ni ngana lobaka na lobaka nini a interpréter bisi bango makambo ya lobo. Merci à toi Dorcas Congolo. Na pesi mbote na Dieudonné Mouya na Italie na bosanité ndeko na ngai Bibi Chiboucle d'Or Kingo Mwambe na Lyon, Fanny Mbombo mère double na Paris, bande konanga nyoso Louison na bosanité Louison bénédiction, Nana Mwaka na France, Louison bénédiction na France, na pesi bande konanga nyoso Fanny Mbombo mère double na Paris, Arlette Izoua na Paris na bosanité, Bachizi mère double de Norvège, Rodrigue Moke ya ba Rodrigue, groupe chrétien Gloria Band. Merci beaucoup Nzambe asunga biso. Même na soukilote, même na single, ba sepela ko kabola pe mwelo kona biso, balingaka pete ba komona bango ye bana mokili mobimba na pesi bino nyoso bambote. Tata Pambola Bino. Merci beaucoup Tata Pambola Bino. Notre dernière question pour se séparer vraiment. Et en tant que pasteur Lité Yakanda, je voulais juste savoir, parmi ces deux pièces, nous avons la chambre et la cuisine. Où préférez pièce nini? Pour nous encore. Chambre na cuisine. Ceux qui nous préféré pièce nini? Nous avons chambre ezaka kolala. Lali ou la mouche bimi mais cuisine eza makambo etali ventre. Nazoye bate oyo zo tuna ngeze ya modèle nini. Naka ndongo lobi wana. Bon, pour l'instant le roi n'a pas un problème à kolia. Nazo préférer na no cuisine. Et voilà, et bien aussi aujourd'hui ça c'est la banzala mingi na na posano ya cuisine kolala sima. Ça j'aime bien. Et maintenant aussi ça se présente aujourd'hui, notre équipe de Bio News Télévision se présente chez toi, Tlobi, est-ce que pasteur Lité Akanda Lilo, c'est la biso sauce. Au quoi c'est la biso nini par exemple? Na choix na yo. Bon, na choix na ngai na ko c'est la bino, na ko lambela bino atati. Bon meli atati. Soki na moni petit et aussi mbate, peut-être petit pour na makoki. Petit pour na makoki ko. Mais na so biso te na quelque chose to pêcher. Ah.
soki bino nde boye na quelque chose Ouais. ekozala mabe te Okolambela biso. nakolambela bino bon tolingaka mpe mingi ya bitoto nakolambela bino bitoto soki na mwa bitoto moyen te ata matembele nakalingi mwa poisson na mwa fufu Merci beaucoup. to kwisi biloko eza ebele ya kolamba. Merci beaucoup, Lydia Kanda. Merci. C'était gentil, vraiment. Merci. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. L'ère de séparation est arrivée. Nous sommes à la fin, vaut bien la fin d'une chose qui sont commencées. Bon, on a commencé depuis au début avec le pasteur Lité Akanda. Ce n'était pas au rendez-vous, c'est une surprise, mais on s'est adapté. Comme je l'ai dit toujours, à chaque instant, la terre tourne, les réalités changent. Et c'est à nous de s'adapter à la situation juste pour bénéficier de cette ombre. Aujourd'hui, on a eu à s'adapter à la situation avec le pasteur Lité Akanda. Voilà pourquoi tu bénéficies naé, et tu et tu vivre autre vie. Il y a le pasteur Lité Yakanda. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler de notre rubrique. Mais là, j'en profite pour dire un grand merci à tout le monde. Bandeko Nyonso, Daniel Lebika, merci Nabino. Merci Nabino, merci Nabino, vraiment. Je manque le mot parce que c'est pas une mince affaire. Il y a encore ma place où peut-être te commis. J'avais même pas l'idée, mais Dieu nous fait grâce. Merci vraiment. Merci à tout le monde. Il y a de grands messieurs, il y a de grandes dames. Oyo, Bazo, Landabiso de partout. Et ça fait quand même bien. Et vous êtes là pour nous soutenir. Merci. Elle s'appelle Mama Godé Kabasele, Papa Kabasele. Merci à vous depuis quelque part, Ravi Kabasele. Et merci à vous, merci. Merci aussi à Maman Arlette Céline, à Kilolo, la grande famille Lebika. Vous êtes de partout. Maman Émilie Iboko, merci à vous. Merci vraiment, merci. Et merci aussi à notre équipe technique, Merlin Niwa derrière la caméra. Comme je disais, si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler de notre rubrique. Bye bye. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.